Ukumona mboma rouge wana ufinika na mboma rouge wana ou s'abonner soko moni ngonga ne delikaka siko Caleb biloko ebomaki ye pona nini azangi vérité alingo lia $100 wana ba bazwa kisi boko nyoko zwa kisi libomisa simana bino ye moko talipa ye bibino nguzana bakisi tenga tangi bato bakisi yo lobi bato bazo ya sikoyo ida utangi uzana rezo tangi yo moko mtu tangi yango ngala tangi bino te me ye moko tangi mwana mukolo minjoto ya mikolo kati na ye makambo voilà 100,000 bon apesi fi wana combien na yebite oya pesa ki fi wana. Voilà, bonjour, bonsoir, Bande Konyo, c'est Global TV, Global TV Nde Makambo. Yado avec son nouveau numéro de face à la caméra, un grand homme dans un petit corps, Babi petit mais costaud, Yado m'tapé sa Makambo Nagata Global. Je suis là encore avec ce nouveau numéro de face à la caméra sur ces plateaux. Narozalanga Morte Bana Global, Kande Bo Mesana Kolanda Biso. Je suis très content de vous présenter cette émission avec grand plaisir parce que nous c'est de l'assurance, nous sommes là, Tobana Rapeto Soutisaka. Je suis là très content derrière la caméra, Bénédicte Kamba, la grande caméra woman. Je suis très content, je dédie cette émission à l'initiateur de Global TV. Lui s'appelle Tonton Trésor Kachina. Babi Global TV Nde Makambo. On va globaliser cette émission d'une façon globale. Tito comme on a souka émission na biso. Et ben Ndeko Balandibo continuez à s'abonner parce que la chaîne ne va pas vous décevoir. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette émission sur ce plateau avec un artiste et comédien bien connu. Muto Mesana Bana Poto Banda partout dans le monde. Mesana Kolanda Landaye na mama Makambo sa la Rabiso. Je suis très content aujourd'hui. Il y a un invitation à Bisso. Je crois que ça y est beauté à se présenter. Bonjour papa. Bonjour Yado Balobe. Mwana mukie, mwana mukolo minjoto ya mikolo kati na ye makambo. Voilà. Permettre que ça permet na ye ou comprendre où yeza kati na ye. Ye atavraka technique njoto mikie Mayeli Belli. Merci beaucoup. Je crois hier ton message bongo, on rit, tout ça la mamboine blaguant. Quand on est sérieux, on va parler de l'essentiel jusqu'avant qu'on arrive à la fin de cette très belle émission, mesdames et messieurs. Global TV, c'est toujours de l'assurance. Je suis très content aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'appelle Papa Zamba. Toroyo Papa Zamba dans le monde de théâtre. Comment il a entré, qu'il est entré, Tilelo a comme un artiste connu. Je crois Toropé ça micro, il va se présenter d'une façon. Nanenge pena to message naie. Papa Obanda. Arango wapi tilelo okomabe Papa Zamba. Merci penza Yado na question tuningai izana bamisusu ba yeba tuna muto question te bara moko bandi ye po amoni asali succès ba commissaire grand non ku komisa muto grand i comme iza muto so comme grand c'est que azan expérience nde ikontaka muto bimika ka lelo commissaire muto wana muto munene te Papa Zamba abandi na groupe ya président na biso papa ki Dianfuka mulimo ni pema na kimia o ilelo azwinga na 98 ti na tamboli 2001 na yo kota tu sala groupe ya Fever ya Zakari Baba Baswe na komina tembe seri wana nanu usanti Fever nzambi songa ki pete isenga kaka na depresser lisusu na yako travailler papa na biso ngadia ngadios tuzalaki na ba vie de loin tuzalaki na ba muselo tuzalaki na ba jania tuzalaki na ba po tuzalaki na ba papa muniere tuzalaki na bactère iberi ba mami jokisa tuzalaki bactère iberi na pa ya president ngadios yeko koma wana papa Zamba atambola kaka te ayeko kokina yo keneso pa ya president o lelo atika pe biso president mundanga abande ko jouer mingi soda. Nasoki wana te po isa parcours. Nasoki wana te ngali susu pana kutalva su papa ping pong. Atava ping pong ti na lungo lisusu. Kasi te za parcours iba konta il faut ça na save na vie so ça na save te za passe. Yo kasi lelo le VPT na za kuta sukia. Yo kasi banda na salon siège. Te malgré ça y famille mais azaki na parcours mais toujours mon sedu so azaki salo suki na salo serge c'est-à-dire ils a parcours mutu kasi te mutu faut ça na parcours ndengi yo uzalaki na chaîne yote parcours le lokomi na global
Zamba soka wana te zamba yoko kene pa ya papa na biso Kiro akufa ba police baza kufa kasi vite finish yango president Kiro tuzo préparer film mo yesi katanga lungwe na groupe évangéliste yiki tombe president ayakufa ayakutika biso naza kutambula suka nanga na kusuka pa ya Papi Kader na bosse ni église la gloire de Dieu pa pasteur César Bongisa Mongenzo pa moi c'est maman ni 7 groupe la gloire de Dieu to banu le capitaine CBS et kusula wana aina ko te pa ya Papi Kader na 2013 Papi Kader moni yo sokoli okozeli somo Papi Kader mayamba azaki na makambo papa Zamba ye wana pa pese pe makambo na ye encore papa Zamba za polyvalent na bina kape balé na yena koti sipi su balé na kati ya groupe ya Papi Kader presque vainqueur koti encore Papi Kader aza mutu aluka ba bosser kape na zaki bosser na ye wana disciplinel chef à répétition ya balé ça veut dire na pesa ki mo makambo ti 2015 papa Zamba ayi kusala nzela na ye ayi kusala groupe le défendeur de Wing Zamba o lelo yu to kokisi déjà 5 ans on ndambo to ko ba malembe à part balé na kokote suna balé groupe ya mama Mindondo Solange o lelo aku fatika biso nazala ki susu chef wana emo naza maître chorégraphe adjoint na sima ya maître Ali o azala ki pa ya papa na biso nani oyo nani Ibator alongwe mikolo ya komi pa ya faire gola nazala ki adjoint na ye ti ampina beta kape mbonda musana ngai so nangu tambulaka ko ndemu kena lemso oke répétition vibration bampema oya zai pa faire gola asala ko cette vibration bampema okomona surtout mettre chorégraphe na pesa na za ko préparer spectacle moko pour beta les 5 na fikini wana na préparer spectacle mo ya ballet ya kusala vantir isa musala na ngai pala ku isa mo iberi na tangi mo musu ba groupe musu na tangi te mais pas que ça moulay penza. Mais quand même, tu as vraiment perdu beaucoup de bateaux au Koufi là. Apparemment, ça a été moi malédiction pour nous. Te, au moins la balbagadi na français, malheur est bon. Ils ont mutu mususu, tokolo bate na sepena liwana ye. Te, ils ont mutu mususu azana makambo. So pour yo bima, il faut y arrêter. Vous comprenez? Pour yo bima, il faut arrêter. Kukufa ya mama Mindondo isala ki biso passe na makazi tabo ko répéter na moto vendredi le samedi faut bina bobeta spectacle mardi il faut ba mindele ba wuta ba mboka libana ba ya po ba filmer bino pour tout ça tourner pour parler voyage à États-Unis comprendre mama wana tanga kufa kisala ki biso passe mais na semana ye ipesa ki biso makambo lelo so kinga na travailler ki na ballet national oya pene ya mboka na biso izapo ya mama Mindondo akufi pa bengi biso bana na ye bana la source intéressable tuzalaka wana tu répète tout ça là répétition na bango tu voyager ki mingi na bango ça veut dire il faut ngala biso makamo tu yokubeta le source festival moko boy na zo groupe intéressable ça veut dire il faut ngoli biso makambo yibeli comprendre malgré pas si mais il faut ngala ki makambo yibeli liwana ye bino bo profiter nango te ko profiter trop dire ko bateli wana itu profiter te to bana ida ko profiter mais tant maman akufi il faut que les gens portent les choses. Voilà, merci beaucoup. Je crois moi question pe ya muki zawana. Bando bandi théâtre depuis autobenga recommandement théâtre. Bando banyango depuis on a joué ti lelo à peu près 20 quelques années. Souvenir ya malonga nini ozanango par rapport ya musala au pomi parce que apparemment ba taxa rabino bozo sala kindumba bozo sacrifier batu ba kisi belé mais yo souvenir du côté na yo bando sali groupe les défendeurs de Wing Zamba ba souvenir ozanango pe azana ba souvenir iberi ya liboso no za connaissance na musalo yu soki nazalaki na musalo yute dalanga pena yibana na salon Sergité ngana yiba pena vi pitch nité même ba sedu ngana yiba na bangote ba Gilva ba Dani ngana yiba na bangote ba Maigola misoni comprendre ibaki seringa imprise en plus no ba bien matériel na go lo bangu na TVT comprendre mais ibaki seringa makabibeli ibeli penza kwa connaissance na yiba na batu bele ibele bon souvenir négatif ya mabe kaka na yebani na ba PD na yebani na ba PD mabe oyo mabe pede na vina ngana yebani na ba PD mutu mzuza luko alingo na Facebook mwana mobile
comprendre souvenir ya mabepe na moni na ya ari yango wana c'est-à-dire il faut toluka mutu malamu ata mwana mobali a soutenir ngai izala ba produire mususu po aya pa ayede yo a soutenir yo a produire yo aza kusenga makambo ngai mobali pena bonene ngapena linge kambali pena boyi yo mbali isemete ça veut dire na mona ka posa ya kutika musalo yo encore déjà na mesana ka nango ba conseil ka ya ba fe Gino baza ku zamba zalaka ka boy malage ya kima ka zalaka pa bijula rene ba shina iba mbongo mais alobite na kutika musalo mi apesa nga conseil aza comme conseiller na ngai na conseiller nga mo mingi okuplan siko yebisa nga na kinikulenga bana mibali en président kinusala wana oy basala ngoza fina bango na pekise bango te mais mauvais souvenir ya mabeka ka okepe tournage boy mbuli beti tournage sala mité okepe tournage boy caméra ikati charge zate place wana bokenda ki kureza la kate kupana banga mi bere penze apparemment afato zonga na place ya ba pedo lobi wana est-ce que na nenge to yoke la makambo ngo soki bato neti bato ba jouer to kotanga ba kombo soki o permettre ngo ba pede nada ba Mike la Duchesse ba Mama Lo Sanjo ba nani ba Eminado ba Mama Mbali Osombo apparemment to bokotaka wana soki lelo obandi ko lakisa na télé o jouer ki mwasi il paraît pe na bandenge sikope ya ka pe comme normal ba to pe ba comme le cabino wana nde bango faut tuna bango ba question wana po ngai penza lukuta mabete soki na lubina luba o nada master nada azala ka pede na ndenge ya solo wana kukosa so na lubi Mike la Duchesse aza pede na ndenge ya solo wana kukosa po la Duchesse na poto azana bana azana mwasi na ndago ukompana na kokolo bate baza ba te baza kulakisa kaka musala oyu baza kudike kaka mazi comprendre baza kudike kaka mazi ya mabena mona kaka izalaka nini suka na bango izalaka te po bisu zaka tout dike mazi soki na pese mutu rôle na yebi mo rôle wana fo mutu wana azana ndoki suka na ngo ifo izala po naza kuteya ndoki yebaka soko sana kindoki un jour nzambe wana akusambisa yo mais siko bango batika kana kipede wana suka nango zalaka te mabende yango wana uzo kupesa babatu basala ka mabe wana uzo kupesa bango courage ya kusala yango non direza nango normal mabe ukompana loko wana mabe il faut kudike mas donc tolobaka moni mamiso ba yebaka définition ya art ya théâtre pour théâtre na cinéma ezaka différent cinéma o tusala na ba TV utourner na bandal utourner na lemba utourner nini tusangisi yango comprendre yango tubena ngo cinéma o théâtre eza o tusala na salle comme spectacle yona comme na groupe msoso azo comme na théâtre comme na de film na comme groupe théâtral non comprendre izalaka te il faut couper cette différence neto lubaka la net na libi définition de théâtre na libi comme misato miso lubaka la vie actuelle miso lubaka la présentation dramatique d'une œuvre acoustique miso lubaka la miroir d'une société pour éduquer la masse. Comprendre? Ça veut dire il faut qu'on a pour nous éduquer. Si on a besoin de baby ça, après besoin de yema ba bêtise. Ndati mwana na ngai pena nafanya ndako be mwana ako yembelaka ndeba yembaka kata ba ukata Yesu isa buzoba. Mais banda na théâtre. Kazi yako nazo loba te ba pecho ba ile mikolo yo. Po bana ya ba 90 bazali ya ba 2000 bazali ba 2000 ba 2004 ba 2000 misu ba 2019. Banani? Bana. Obaza bana ko? Wani obenga batu bana. Tatana bengi yo bana pona sana experience na bimisi pe bana kuleka yo. Yo zo benga ba Dacosta bana, ba Kikedi, ba The Best, ba Kwikwi. Soki na bengi bango bana sabi eza pona experience. Comprendre? Kotoku kwa bandela art na yebite. Mais tonga na bandi na komi président ya zalaki déjà mwana pa ping pong. Ça veut dire akomaki déjà mwana. Ça veut dire akomi président collègue président ko boyete. Mais bana oyo bazana na tangi ba président bana oyo bazana ba groupe. Lelo yunayebi lianza asa mwana asana orchestre asana groupe ya mutu malgré asali autusala groupe ne kala mingi te nani pecho nani bigisi asa mwana akuti pa vide loin abane ko jouer ba benga soki 6 nani abane ko baloza maboko azungu akuti pa vide loin tango moni sirese komi akomi ko négliger vide non ça veut dire eza pe lokolo vide loin pe tango sala ki sikisa ki makinga dia mabe yango isa lokolo to sala nini si o mona sikisa na mboka na biso so komi na sirise o mona bosa nyonso non yango na yebisa ka ndeti ne kunanga moko boy tusaka na lupango jogu
Nura aza kubeta na MK auti kubeta na Corbeau pa ya Patuka bango silse na yiwana a metene yango basombi ya kusoma na MK ta MK wana ibimisa banani ibimisa ba nani ba nani ba Chancel Mbemba ibimisa ba Chancel Mbemba ibimisa ba nani ba Kabananga usantiri sabi azana ka joueur ya seka sasa usilise zala kimia kuwelela nini par rapport ya Oloba ndenge olobela apparemment bato wana baleki te te ngamu taleki nga par Charlot nani Charlot ouais butu tala fema Charlot te Charlot po Charlot biloko uyu asala wana artiste moko te akokusala ngo pona nini aloba te omona loko asali oyu aza jouer na mime jouer na mime eloko asali o comprendre mbala moko eloko mais lelo koma kaka sani nanga ake kusimba sani zemi nanga bazu ilamba babaki non ça veut dire aza jouer na mime yango na félicité bana ina penza nzambe batela bilo pour bana ina so baza jouer neti misu ba yibe voix off te mutu aza travailler na voix off ça veut dire mutu aza loba na sima ya rideau bino bu travailler sur mime misu ba yibe yango te ngadi naza boyi nzambe pambolanga ya kota so oyebi na travailler sur mime na voix off na ko travailler so yebi senga na travailler opérette oyo ya papa na biso nani Takenga aza ko travailler opérette na yebi yango ça veut dire ngaza limité te Drio na travailler Drio na yebi yango ça veut dire na bana ko kota mais tuna batu misusu ba yebi sayo miso ba film misusu boyi uzokutala film uleli utala film na TV boy uleli makolo kote bandeli oyebi mutu so baza kutwa bazu makolo ne batena mutu siko utamula ndengeni film za kuyeba na te théâtre za kuyeba na te yon koma banisha yeba leki biso normalement voilà yo ba pesi rôle moko boy oyu ko rôle wana okoyi travailler ka sur mime c'est expression faciale mais yo olingo tsaka maloba non banije ya suki bonika kiloko boy osani pena tele pena boy expression ikodi kati na ye ya mona ye ba so ba noko ya ba artiste comédien tuna bonta ba définition ba théâtre tuna bango tuna kana combien d'expression tuna combien d'expression tuna combien d'émotions pour biso ba tout zala kaka na art tuna des expressions tuna une expression faciale une expression corporelle mais ebimisi biso na 4 émotions. Pardon. Voilà. Merci beaucoup, je vous signale qui s'appelle Papa Samba. Oh. Naza kutangisa. Kutangisa banani? Te naza kutangisa bato yu ba omani masusu il faut comme ça bango tala. Biloko naza kuloba oy busa bana yina buyebi. Buko tisaka bango, tuna ka bango ba question. Misusu comme kaka pratique te. Biso na monde ato banekula na même théorie. To ute ko sala ba nini kuru moto landaka se wana badadi kitambala mutu sala organiza kiloko wani zaki Sony Kafuta tusala ku iglesia na ye général tusala biri mo otala mutu sana kombo atu na yo mutu a créé théâtre populaire nani mutu créé non tuna bango théâtre populaire bandi na nini tuna bango na nini théâtre avant comme théâtre populaire izaki théâtre nini awo yebite mengana yebisa pota msuba ko yiba théâtre populaire avant il y a un théâtre ambila peut-être balabala toujours mon ambila donc nani mais c'est film Gélière ayo comprendre yango lobité na komisango ipesa makampo ya ambila ibanaka na 1911 ayo kusala théâtre populaire na 1920 9 ans. Ngai naza na mutu théorie côté ya kusala bavantilité na lobaki lo na lakisa batu oyu balingaka bamuna wana za grand tuna ye makambo ba question naza kudoba ayebi lokuté ba balingaka pratique oye na TV okokumiko yeba ba bêtise to balobaka ba français na télé ba osala ni na français ngape na lokuta ba bêtise ndima na français te pone ngaza bongo ngani mate on ni ba groupe ya Caleb te nani Caleb jouera bien a jouer en français. Ko jouer en français et le but est de jouer. Ko jouer en français et to wote ko zana na dini mo basalaka asbel moko boye ya artiste comédien agence moko boye bazu bana yina ba yo ko jouer biso boye
ngalabi nzambe bana ino bakutuba biso te bango baza kujouer na français matisi biso tata na koti lingala na niki politika na zongi sema hatuna loka de bango yeyo mais bana ina bakomeko yula na tina ba répétition ya nani ya papika de batu nanga babandaka théâtre babandaka répétition ndenge ni basuka yango ndenge nini ça veut dire tukumula sa mon pep baza makasi na théorie na boyi bana ina te bana ina baza makasi na théorie mais pratique moi yango wana nde. Voilà, merci beaucoup. Je crois nous sommes pratiquement à la fin de cette émission mais na boyi to kabwana santo lobela moi makambo ko boyeza et régner vraiment na théâtre. Est-ce que relation na yo na président Caleb ezarano nde avant de continuer? Moni lelo so poka tuza bengana bisonyo so artiste comédien so ko sali silse liboso ya mutu ça veut dire au moni batunyo so pamba Caleb na ko lo mabe pona yete mais aza mutu to travailler ne pas ya Deniles travailler na groupe ya Deniles ti Caleb ayo kulungwa na pako baki kusala groupe na bango Sinak comprendre mais boye to boye soki tukuti na bakeni tusololaka mais kubenga na kusa yaza limbelo na ngate kapeza limbelo na yete ina sensu wana. Alors mamozo le kana kata groupe na ye au mona ki pieso la fille du serpent ndenge le kaki lelo tozo ka Caleb a commis na prison ba porter plainte yoza mutaboite. Est-ce que tu peux avoir des éclaircissements par rapport à la vie artistique na ye makamwane koma kino ndenge nini? Qu'est-ce qui se sont entendus na actrice wana ti lelo meme na bango moi ba mbutu ya la justice? Merci penza yado iloko mususu naza kumona ba nakena atana biso ba président ta on a ça la film nanga ndé naza na film mona préparé déjà na tourné d'autres épisodes ya pilipili soki na bengi moto aya ko jouer comme figurant aya ko jouer na film nanga na pese caché na ye ça il faut au moins iloko bomaka biso ba président oye okosa moto isa film libanda te isa film na kuleksango awa na tele awa so mutu wana za na idée akuleksango awa bia isalo ata ba pesenga kashi ya muke na kuzwa kaka po awa koma ka ba transport na kuzwa kaka mais so tango uyebi iloko wana uleli yangu mbongo ibele libanda upesa mutu kashi ya muke tango mutu so a comprendre izeloko alela mbongo libanda alela mbongo ibeli akusala nini il faut tumbuka il faut yibisa mutu clair moni nenga za boy film nanga nenga na za boy na mama sa ona benga na ibisa bango vérité film oza libanda mais yaya mbo tukutu bo mana tenga za protété mais c'est maman ka joie mona bozo monda to mona ngo libanda ikilobela mutu iloko moko te pod ayoka ki déjà vérité comprendre siko Caleb iloko bomaki ye pona nini azangi vérité alingo lia $100,000 wana ye moko 100,000 bon apesi fi wana combien na yebité oya pesa ki fi wana na yebité ya lobi apesi 3,000 et puis fi ya lobi na bandoto depuis ba jouisa e rôle wana amona ba biloko bien te ba attaque fi di serpa ba nyoka ba komo bimeli na chambre azo ko supporter te siko wana no pesa foti pa nani toki no kuluka sa ta pas se fanda. Non, bino tango pesa rabana batu ba rôle, vous devez comprendre. Tango ba pesa yu rôle. Pour ni yebi da rôle wana isa ya bundoki. Pour ni omiko tala ngana lubie. Yo tango jouera boy, est-ce que oza papa? Na za papa te? Oza papa te? Mais tango jouer c'est mon rôle ya serpa. Papa ya papa verine be papa ya parachute. Toke no malembe. Ye apesa ki fi wana a jouer rôle ya ya serpent. Ya yeba ki teke ko koma peut-être ezaki ba pacte na ya sinaki na monde de ténèbres pour bino na théâtre to komo mona mamba kisi comme belé. Oh. Bon mabe pour nani? Mamba kisi ko? Kasiko? Bon mutu aza na pharmacie ko aza sala. Kisi wana ta pharmacie eza kisi ya ba moto bokena ko pa banganga. Ba zwa kisi boko nyoko zwa kisi libomisa sima na bino. Oh. Kasiko? Est-ce que yebi penga kere kisi zali? O kisi zako? Kisi zali. Ngana yebi so kisi zali. Batu omoni ba pecho ba zo yena théâtre ba yemi kolo na ba silise na bango. Kisi bazo kina makamia bazo kina makamia tango zolo ba bongo pesa na bato moko tozo yeba pe ba ye mikolo na succès na lobi bali yanza ba mobikisi ba pomba ba ida otangi uzana réseau tangi yo moko mutu tangi yango ngana tangi bino te mais bien moko tangi pa yebi bino nguzana ba kisi tenga tangi bato ba kisi yo lobi bato bazo ya sikoyo na succès pomba déjà yakati aida ye petit nanga ida oh félicitations na musala ça veut dire aye soka ye na kisi ningo lobi mais aye na musala na ye azape na musala na ye mais iloko za ko petit nanga ida nde trop a commis trop minene tango président yo kana yebisa yo omoni lelo oyambi ngai na sengi cachete
mais kene kuyamba siko bato baza sese wana akusenga yo ubomelenga combien transport carburant mais iloko bosana iloko sali yo is internet iloko sali yo sali loko yo malamu kutu ngana pesa yo transport po ulunguli makolo uye urekonete ngai comprendre so yebsanga nasenga yo transport isa buzoba yangwana kulobana bandeko basimaka kisi iza na niti muke koza bona ngwa nevite simikisa makasi pona pari foot yesoki olia ke akati yo yaza bazo ka uliebo soko liebo ya kati mbongo iberi masana ka meme mona na visiblement miso iberi ba kimi na bango ba komena na winner ndeji pseudo kimi na winner c'est-à-dire kukata comprendre erase makaka avec petit nem de tigali mais pour ça consoler voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je dis grand merci à Cédou pour la coiffure, je dis grand merci à celui qu'on appelle Maïgola Misuni parce qu'il est aux Alara so to kutane to liaka to tondara. Je merci beaucoup à Vepitian pour cet espace salon Serge Soki oye awa okuta ba Lizara ba Nini ba Perik ba Osala. Je suis très content derrière la caméra Bénédicte Kamba Ben Cadiciel. Merci beaucoup pour les images. Je suis vraiment très content, sans oublier celui qu'on appelle les boss Kovo Mambweni, ya Maman François et ya Maman Florence Lobaki Babi Luanda Suisse, les colonisateurs. Merci beaucoup pour toi. Clin d'œil à celui qu'on appelle tonton Mike Mwamba. Merci beaucoup pour tout et pourquoi pas celui qu'on appelle Maman Shekina Osen est la grande partenaire. Mais Nabi oui, tant que le salon Serge, il faut tant que Serge les vols. Les vols au porte mbimba le lo soko moni le fali po pa kena kubeta conseil soki mtakata ya palta awa soki akata ya palta awa na salon Serge les vols ça dit ya kena poto abia te arne kisasa maka kata kapete ndai maboko bank ya utolobi yango déjà nga una lobi te yo ngo utolobi yango yango na lobi na vie toza na bolingo lokola président Félix Fati Chilombo béton tala bulingo président Fati asali bana ba congolais atali komona iza nani komona di Chilombo likaya mori udaki Tanzania komona ngo chikata atali kaka bwe komona nga Chilombo asuka chiwana chempanzi atali muda pesa nga bukonzi nani Joseph Kabila Kabange asuka kawana ya Kabila wana kawana akakagiswana ibeda chika atali nakuza tambo mwamba na chepe wana kaka tawa na isa kaka chikata tela bulingo oyu ya alageza pa ya batu yaona yabisu ifu bulingo yaona yabi bulingo mzuzu isa na net ba mzuzu baza kutanga sabana na classe grammaire nani la géographie définition géographie mzuzu yebite la géographie est l'ensemble des noms kasiko na classe ba komaka nini géo ne lobaka nini George bo grane tika kanini Gracia bo konfi wana Philippe asangesi ba ko munyoso géographie merci beaucoup fidèle internaute bana global TV kande na lobaka tangu zo kupesa mwana kombo yabaka ko msuzu ko kupesa mwana ikusikene mabe makazi nyano kosi alugi problem nyano kosa kufa ayiba bilogo na Brazzaville iluga problem sasungesu alubi sava ndengi nani nyakosa kufa na ye nde kuna yinyoso komu na ye oyibana na nyanakosa bakusala ni soka ye Brazza bakusala nini bakukanga ye lega nyanakosa alubi te nakene kusoma bilamba na boutique la mère éternelle ipa mama Fadi legi na ye wana akena ninga mayuya ayibi asomi bilamba azongi bayebisi sasungesu uyibide ndeleka nyanakosa yake awa boy ça va tout ça la boy lega nyanakosa bisa bana zonga susu Brazzaville ye wana susu albite akomi na beat balobite ya kukendete ndenge komi na bisa ya nyanakosa sasa zana besoin na mpo nyanakosa ya ayiba biloko kuna ayeka albite soki na bila ke na nyanakosa bakanga ayeka na bureau wana pa kombo na ye wana bakati kaka cause atiki nini atiki nini kasi tant comme na ina cause ya lungule kaka cause po bakanga yete atiki nini kaje wana tika biloko wana ntabwo funa ulena nini tika biloko wana ulena nini naza kuloba na yo tant comme na ina cause alungule kaka cause wana atiki wana nini luka bêtise eza bêtise nzo kulibisa yo il faut ngo kupesa mwana kombo il faut yebaka uzo kupesa mwana kombo uzo kuyeba te kupesa mwana kombo nyana cause so mwana bi na boy nanga nyana cause mwana cause na yo wane tikela nga nyine wani tikela nini nya
Merci beaucoup, fidèle internaute. Nous sommes pratiquement à la fin, mais particularité émission est-ce que au Coco la pena caméra, au tali pena caméra, il y a Bénédicte Kambo qui m'a dit que Bendelanga pena papa Zamba tout ne moi mituna. Attends la Bogar il y a n'est passé. Voilà. Au bet de la raille comme ça on va te poser quand moi 5 questions. Le quoi sango na bosolo na politique salaka. La caméra. Voilà, au tali caméra, on pose 5 questions. À la fin, toi aussi, tu me poses une question pour la conception et l'émission d'Abisso. Comme on est face à la caméra, je crois, na autour au moins 5 minutes. On a n'engagé quoi polémique, tu sais, on a pas détail, parce que tu comme il y a une émission. Ça va? Bénédicte Kamba, ça va? On peut commencer? Voilà. Première question, papa. N'engagé aux aboués, ceux qui les losent athées. Au moins, on a n'engagé pour venir à groupe na yo. Groupe Ekoufa. Ekoufa. Voilà. Deuxième question. Est-ce que au bala? Na bala tembe na sala na bota. Au bala te au sala mais au bota. Voilà. Troisième question. Au moni conception et émission na biso na onde. Kitoko tango naza kutala mwasi mzaza kufilmer nga naza kuyoka iloko mo izo kusala nga na nzoto. Voilà. Quatrième question. Est-ce que qui na théâtre c'est important? C'est important. Voilà. La dernière et la cinquième question. Na art. Nana Lekio. Charlot Kaka. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu as répondu à mes 5 questions. Yo pour retourner à la question moko pour la conception de cette émission. Tokoboa kabatuna biso na tikelo micro tu vas faire des moi et logo moko pour na bana global parce que bango bazela rayo ka bongo. Moi question ngala komi yo komi nga. Mais na opeso micro te. Na aussi melo micro. Te na aussi melo micro. Te na aussi melo micro. Merci, bande connu sur balandi émission Oyo Ezaye Wingi Zamba, c'est bon? Je pense sur monsieur le journaliste Yado. Est-ce que tant que botaka yo, ou bien maboko na poche, ou bien maboko na muto? Na bimaki maboko fixe parce que ngana za colonisateur de tous les journalistes en ligne. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je dis grand merci à celui qu'on appelle Patrick Etimi Babi Djongo Zambé, les millionnaires à Kilote, na Kata Poto, on a colonisé. Pourquoi pas celui qu'on appelle Aimé Makabisco pour tout. Je dis grand merci. Encore une fois à celui qu'on appelle Tonton Trésor Kachina, l'initiateur de Global TV. Global TV, c'est toujours de l'assurance. Merci beaucoup pour la considération et la confiance que tu fais à Yado. Yado toujours costaud. Mais je pèse à l'intérieur comme Papa Ewing Zamba. Merci beaucoup Bénédicte Kamba derrière la caméra pour les images. Merci na base tout ya Ina, je vous dis grand merci. Pourquoi pas celui qu'on appelle Shekina. Merci à Venanga Billy, Babi Mama Papa Billy toujours wana à soutenir ngai. Pourquoi pas Innocent Balume, Olinga pas Innocent. Innocent Balume les jeunes leaders. Barolanda ti ba aussi sango. Je dis merci beaucoup à cet espace salon Serge. Nakata Bandal Sinkino wana na Masundi. Sundi, voilà, merci beaucoup pour cet espace. Afenia Bafali, na ba tete nai. Merci beaucoup pour tout. Je crois que tu sa papa pe aboira batunaye. Merci Penza. Avant de télé ma posa ile bana global elo kwasuka. Merci. Soki na kuzalenkarate ya kupesa mbote kupesa na merci na salon Serge. Mandenge ba créer ba msuba za libanda moyiba kote zete po ba pesinga opportunité Penza ya kuzana émission. Na bosente kupesa mbote pa ya VP Chain malgré nini Paris Foot mikoloza kulia ye combien payé akoma kaka balbaka même fana ni petit kabuya luba yikampe ko ye yoko kende okozwa kaka akulia kaka na pesa mbote pa ya Sedu balbi Sedu mobali kitoko mobali mandevu tala mandevu bon Aujourd'hui, si vous avez mwasi suki, mwasi potel atala amitala suki naza kutala suki, aza kutala mandefu ya Sedo. Na bosse nte kupesa mbote pa Gilva, malgré azate grand chauffeur, malgré mutuka na ye, eko bula hydraulique. Eko bula 3 fois baby une fois. Ya ndamsu une fois baby ka bongo. Na bosse pe pa pesi nga dani akata kanga suki, ku bosse nte mai gola misuni pesa bango misuni. Lambela Yesu bile ya paki. Banga moyo na bosse nte kupesa mbote na keli banda, kupesa mbote pa ya Mary Misha balobi yone makambo yo yebi Clara Misha na France wana kana na kata France na bosse nte Sandra Mbengi mère double Sandra Mbengi mama sociale mère double salonga ndeto yokanaki margena olubaki déjà na yebi déjà koli ba koleza ndena nzele zoya na bosse nte kupesa mbote babi mama Fadi Lumwamo na États-Unis mama Fadi Lumwamo yo mto sola ka bien babi so ngusuma bilamba ya bien kota kaka na pour sa ville kenena babi
boutique la main de l'éternel et pas ya mama Fadi uzwa bilamba ya kitoko uzwa bloko ya kitoko kubosa te pa ya bulimi sa pesa papier na tia boka mabanga wa na bosa te pa ya babi papi kadel maamba babi papi kadel moni yo sokoli uzela somwe shiko potingele na Belgique wana na bosa te pa ya jipemba la kata Ferland balobi nanya koboya David nanya koboya balobi César Ngabi mon ami de France uyebi César Ngabi ranta c'est boss eza kusoma mutuka uzosoma mutuka kuleka president ya mboka wana kiba ko refule yo uzosoma mutuka kuleka president wana izela kate soki na kupesa numero nanga oza na besoin ya kusoutenir ngai o pesa na besoin ya kupesa nga conseil na bimission na ona lobby ya mabe pona kupesa nga conseil kufinga ngai te naza mutu na kusa perer plus 243 89 55 79 163 plus 243 89 55 79 163 uzonga na WhatsApp na ngai en plus soko uzonga na Sokobook ubeti bazo na nini Sokobook pardon mundela kwa sabino isa sima ya ntaba Facebook kasi sima ntaba kasi wana ubeti ewing zabudi wana na kuyamba yo tukusolola so conseil ya kupesa ngai ikuzala malamu mingi bandeko ibuzana bezo basela numba filme ona zana chaîne nangande na global kala mingi te buzo kuzoba filme buzo ba gagi ya solo uzana bezo tusala ba filme ba gagi ba biloko beli ubenga la numero wana na pesi plus 243 89 55 79 bisa bango basa abonner na Global TV yaya bon s'abonner tout les basa abonner na kusenga bana ya poto bana monda tie pona kuzwa iwingi zamba uyeba iwingi zamba salaki nini iwingi zamba lubaki nini tout s'abonner biso nyonso na Global TV yaya bamoni ba chaîne wana izana ngu chaîne moto ezali chaîne ya vélo ezali chaîne ya machine ezali mais chaîne ya télévision na kata YouTube finta uyeka na ngonga wana pasi bakomaka ngoshi wana ufini na yukaka Global TV umona bimisho kitoko umona yado avima na kati umona makamu un grand homme dans un petit corps yaya ilongo na kuloba kaka bo yaya izalaka na yaya moko alona kibilanga na ina na fikini aloni bilanga na fikini bilanga ya nguba izalaka chaque jour soka loni bilanga na ye aya kubuka boy bayibelaka ye muta yibaka yebanaka te police moko yebisi izana mama moko boy aya kuyiba nguba na yo ndenge babota ye seka sandoki ubeza ndenge nini balibisa ba soki uloni nguba na yo soki ikomeli yaka na la police uya ubuka yango balibisa ba ko mama wana yaka kuyiba nguba na ye ndenge babota ye nguba ikomelaka te ikomeli mama wana yaka 19 papa wana inde na la police yo wo alibisa ba komanda yebisi ye soki umoni muyibi wana sala nini kanga ina nzoto belela biso moyibye tusala nini tukanga ye mama wana ayiba nguba 19 ko kakate ikoki ye wana inde na bilango wo alungoli bilamba ndenge babota ye abandi kupindola nguba mama position kupili aza kupindola nguba ndenge mama bota ye ayeka kabongo papa wana libite muto yi aza kuyiba ngubo yakupuza ndoki so ndoki funa yela ye ndeki ye mo azali ngapena yele bongo papa bake alungola kabila bate alungoli ye batiki ndenge babota ye me aza kubosa na komanda ye bisaki ye so kukange tu sala nini belela makazi moyibie tu sala nini tukanga ye mama wana benaka nguba papa wana tari na mama wana abisa vana yela ye ndengi ya mbangu pona kanga ye po isala malamu papa wana mbangu na lukatu ya mama ka malo komi yako moyebe voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Continuez de vous abonner. Nakuloba soko li vous abonner. Yaya, comment na makasite? Yaka kaka, finana yo. Moni pantalon na ngai. Ça veut dire pantalon yangoy. Pantalon yangoy, iza lokola YouTube. Soko fungoli kaka YouTube. Fungoli YouTube. Ukite si yango. Ukumona mboma rouge wana. Ufinika na mboma rouge wana. Tu es ou s'abonner.
Soko moni ngongana ile kaka ufinisa so ngwe usabone. Soko moni umoni ka bimisho ye ado. Usane ne ngwe usabone. Soko moni so yelo ndinga nyika usase so usabone. Mais na kutala mona ndoko so mona makamisa so otabato ba théâtre wana bosata ne ukufina kaka usabone. Mais na soki wana pa watimisa ta kota merci. Merci beaucoup, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Je retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne. Abonnez-vous massivement parce que chaîne est Arayabino. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Nabana Global. La globalisation, c'est toujours ici. Je globalise cette émission d'une façon globalisante avec une caméra woman la plus globalisante de tous les temps. Merci beaucoup Bénédicte pour la confiance et pour la participation. Partout tu m'accompagnes, ma collaboratrice de tous les temps. Banatouya Inabambo Tebele, vous continuez à s'abonner parce que vous allez la citer. Je vous retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne. Au revoir.